se référer nango plus eza makambo na moni lelo na butu nazomona moto ayebisanga bapesinga tonga ya mabe nazo koloba va bakudanga na kokufa moto ya nanga mobali naomona ye aopesa discours na bi era apesi discours sisi bakekundabi bapesinga tonga ya mabe ba médecin complicité na batu mosusu ba négocier babetinga tonga ya mabe mais ye sa kufa kala et de lekelinga mais baso prendre nga minanga benginga OSP yo secrétaire à groupe mama Chako oyebi tendeni ke mama kufinga bi non mikolo na Android te peut-être WhatsApp nanga naza na WhatsApp te zela na benga nazo benga numéro mama zolekate nde mutu mususu ayeko benga na moki bato ebele baolela na kangami na ndako ndomoni na yebango nazo yeba te nazo nzela na leki na HJ hôpital bomi mama na ngai nzamba zoloko. Mais pour moi, juste sur place, maman balongoli 3 minutes. Maman ça kan hôpital na mama ngai na éviter mikolo to la suna mama te. Totambola quand même sous na place au kenda benga ce qui fait manifestation réunion toke to lena biso to panzani comme ba nanga na voyage angara distrait ngana bandengo na pona raison na mikolo tellement nazaki vraiment au frère na hôpital internet kuna tozana été en tout cas et ça vraiment et je moi tant vraiment pas 2 mois même to kuta ina mama te c'est hôpital à côté maman oui d'accord na yeba ki pété na zo yeba kaka lelo ke bakota ki pe hôpital na yeba oh maman Denise jiwana yango ba yebisanga ke mama zaki na HJ balongolie ba memie na morgue ya centenaire na so prendre ngo lelo na comprendre te akufi bien sûr akufa na ndenge nini abela te akota pita oka sangwa te maladi te mbara moko boye bisanga nga mokolo na nga mokolo mama na ngai na ebe loko moko te na ebe pe makamba maladi te peut-être bomba ngi na wope ko tellement nga mama sala vraiment na ita moko mabe peut-être même super boye ne ko ebisanga ipo na ko tia susu makase olunga na tika ye na ya kote pona ko kako ke azobela te na sauver déjà une fois na ya ko kuta ya bespen oli wana so kufa na bi mama yaka pesanga tungula poto na kati na pesi ya le na bia okobika eloko moko ekomela ote nzela liwana tozokanga yango na kombo na Yesu mama distraire ngai na yebisaka ye mukolo nyonso komolo ningo telemisa makolo na yo kende hôpital benga ngai na yebelo na sala ata prière na ndako na sala mais après aussi ça na yo tout monde oza estomaqué mot de la fin na yo peut aussi ça intervenir merci ngani nga kufa lelo te ngalinga kina mona mbange na ye na sukolie mai na longolie même mi bebisi na bilamba na yebisa kai mama na ngai ngala za mwana ka pona théâtre te nzamba tindenga pembe na yo ata lelo salisa ke na bilamba ngesi pe na kolongola mama nga sela nga bola mo belé au moins na mo puzo abi espèce o me kokode mutu te espèce ba bi ki secrétaire ngo o banda na ndako sala ke loko te menga na kanga makana yo na bi groupe na ngamo na yebi posaka discrète o ama yele tellement yon la linga koza pembe na nga po makambo elo bamba no basa lobela merci nzamba zo loko merci Jackie bani musala bomwana bani musala bomwana Jackie la gaye c'est bien parce que attends vraiment voilà Kisha la gaye mabo ko sara pie mabo ko babengi bisoboye baba Kisha Jackie la gaye Jackie ate hôpital moto azofuta soki ata olobi okolatisa motu pampers yo latisa ye pampers soki famille ne ye olobi te pampers totiaka yango kuna te bosomba tofuta bakosoki tokofuta soki mpe bomoni esimbi te boyesabi esimbi te tobimisi motu na biso toke na ye négligence motu ebomi ye mama te toloba la logique alikama ata motu mwana na yo oye na ye na malaria banda 9h aliaki samedi te ale dimanche te banda 9h po aya kozwa traitement na 16h ata bino moko
na 16h. Et puis toute la nuit, à jouer traitement à Tatonga mon côté. Douleur mon côté. Aza au moni à demi coma. Pour Aza aux autres le binel, Azo lobaté. Mon loboko salibo. Soka linga lobane, yo pousse maman qu'est-ce qu'il y a? À Sengio, aux yeux papier au PC il a commis. Ayebisu le quoi zone. Aza presque mort. Mais to fandi na ye na ban. Ce qui botie teme to kende to continue na classe na collection to fanda kine na ban oy. Banda 9h. Na salle teme na ban. Na ban, na réception wana na réception na ban. Na ba kiti na bango alali na ba kiti wana. Mama bipendu nzamba pambola ye. Nzamba ko futa ye. Ya za la bolingo solo pe za mama. L'air la maman est venue, ndé a longoli kashine. Ndé ba fille yo baza na salle esika to fandaki. Aye ko kota kuna. Eloko etsalaki epo, il fallait bimisa numéro moko soki ya nani. Ko apesa koti ko leba eko mona ye danger ezali. Ndé ba komi ko sa neti ko landa muke. Po ya ko zo traitement na 9h. Ba komeli okisi ovandi na kiti boyo. Ti ba ko benga kombo na mais obengo lend ba tongo pe lo lendo. Bazana lola kuneti. Mais ba yeba nazolo bana ba infirmier na ba docteur oyo bozana clinique wana. Lokola bino momoni bozana lola. Bozana ba famille. Bozana bandeko. Bible lobi boy, ce que tu as semé, c'est que tu vas récolter. Au moni oyo bosali na chako. Et ko sala ata na yote, ata na 1000 ans. Et ko sala na famille na bino. Et ko sala. Bokanga date ya lelo et ko sala. Attends à 1000 ans et que ça va négliger peu baoya bien. Ba ko négliger ba. Si quoi les gens risque pour na artiste de parce que les a contrat au parce que la première dame pour ça la pour ba carte de santé à hôpital wana. C'est que artiste et là qu'on a conseillé la première dame arrêter contrat wana. Abongisa mama yemo. Abongisa attends la mama yemo to finga mama yemo ba ki par batute. Mais na première soin ba pe ça. C'est ça. Ce qu'on comme une urgence na première soin. Ce qui va monter au cas où moyen te va même en urgence, bah on peut se même premier soin. Même Novalgine y a pas matériel que soit. Oh bah yambeli bah quand tu vas passer ton quoi zo kabilo bah sali yango. Abongisa mama yemo. Abongisa ata soka abongisa nyoso tuté. Abongisa urgence mama yemo. Bah tu na ya conventionné kuna ba kenda kuna. Il y a kanisa kile mchezo hôpital à Malonga, beza ya Malonga te. Beza ya Malonga te. Je vous dis, Jésus est malongate, ils sont des commerçants. Au comment on a bandé, on a bandé, on a bandé, mais bien on va et puis bandé, on a bis au bazar, on a bazar. Bah on a bazar na lola, kaka boy, bazar na lola. Mais na yebisi bino, Dieu est juste. Ngana bonne la ranzamba solo ya bakufité. Jésus-Christ est vivant. To comme il attend de la fin, vous allez payer ce que vous avez fait. Vous allez payer. Na yo Serge, yo mutu na senga ki yo po. Oyo ko sale langa 3 heures du temps pour na ozo po. Vous allez payer ce que vous avez semé. Boko futa yango. Boko futa. Déjà bappel les anzila onzambe yemo kacha. Mais sauf que koyoka bato par rapport à mon cameroun, on dirait que par rapport à l'hôpital, par rapport à tout à maman, maman Bélité, le malade, maman Zaïkaline, n'est parce que nous avons une confirmation bientôt. Nous avons un journaliste qui avant, parce que nouvelle balobi que ça pour nous voilà que mi ça on demandé compliqué maman. C'est normal nous faire juste sur place balobi que lui nous moko maman boit qui parce que maman j'ai vu passer avec bien si nous commis on est dérangé. En plus c'est nouvelle super les nouvelles zakia négligence et hôpital AJ au moment de mise après ça nous va combien après ça va combien. Ah bon c'est ça on est les discours économiques comme il y a hôpital là monter les amants mon pena il y a batute c'est les amants il y a service bato bana service ne ba koyeba comment musala basala ki bon maman va aider biso mais bato ba sala musala parce que ba sala musala ngo comme il faut c'est ça le problème non est-ce que ba sala musala ngo comme il faut donc vraiment soyez vous allez bongo vous allez passer makasi parce que pour faire la montre là Jackie donc ce que j'ai envoyé Nzambe malam ce que j'ai envoyé Nzambe malam ce que j'ai bon toyoki angote et par rapport à n'engi batazulu déjà erreur par rapport à ndeba longola kemul
parce que ayokaki mpasi azongisi kuna epuis akomaki kokoma ya kokoma koloba te donc vraiment eza ya kobwakela te na ndimi te eloko eza ya malamu eza ya koloba eza ke moto esi akufi ata tobandi kolandela yango lelo kino mokolo esi akoye kozala na résultat te kolamusila biso moto te lokola mama esi akufi eloko ya malamu eza nzambe asunga molimo ne pema na kimi epe biso lokola bato topesa ye omasi ya suka na mosala asalaki na famille na ye oyo azalaki lokola mama azalaki lokola yaya lokola mobateli ya famille donc to rendre ka hommage ya suka to honorer ye c'est ça oyo eza très important mpona biso nyonso na famille na ye mpe na monde. Merci.